Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no 24 janvier 2019, 24 janvier 2022, et ça les 3 ans outa après ta serment local, la président de la République démocratique du Congo, Yenani, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo P. Et là, qu'on a une population qui peut retenir la gestion naye pendant 3 ans ya magistrature suprême naye. Kuna nangambo ya Burkina Faso, coup d'état et bongo confirmé, président Roch Marc, Azali bongo arrêté peut conduire na camp militaire. Beaucoup de détails, na édition ya mokolo ya lelo. Bienvenue na magazine na Binoka MB News, balobi magazine oyo emesana ko informa ka bino tengo nyonso na makambo nyonso elekaka libanda ya mboka pe awa na mboka na biso République démocratique du Congo ya mokolo ya lelo yango ebandi na tombeli bino nyonso bolandi bolamu. De l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a conquis 3 ans à pouvoir à la République démocratique du Congo, le président PKNB News et proposé bino élément Oyo Tolanda. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a totalisé 3 ans à pouvoir le lundi 24 janvier 2022. Outaye Azwa Ebonga, Topé Azala investi local la 5e président de la République démocratique du Congo. A succéda Bongo, ancien président Joseph Kabila Kabange, après Kolonga Namaponami le 30 décembre 2018. Cérémonie à passation à pouvoir entre ancien président Joseph Kabila Kabange et successeur Naye, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Salema na palais de la nation ya Kinshasa. Pena discours naye, loko la 5e président de la République démocratique du Congo, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, annonça ki bongo libération ya ba prisonniers politiques nyonso, pe rétablissement ya autorité ya l'État, lutte contre corruption, pe impunité, pe lisusu, pacification ya territoire national, éradication ya ba groupe armé. Pe à la kaki, na ba action na ye a lutter contre pauvreté à la République démocratique du Congo, pe a kobunda pour la consolidation ya l'État, pe état de droit, pe na nyonso, 3 ans ya kozwa ebonga tata mokondi, akata ki bongo alliance na Front commun pour le Congo, topé FCC na mokuse. Oyo ekamba makabongo na ancien président Joseph Kabila Kabange, pe a créé ki bongo Union sacrée de la nation, proclamation ya état de siège, pour na koluka Kimia na partie est de la République démocratique du Congo na nord Kivu pe na Ituri. Pe pona ko restaurer autorité à l'État awa a pacifier pays a pesaki plan pouvoir na IGF pour na ko contrôler mon solo ya l'État pe gratuité enseignement o yozali ko sunga kelasi awa na République démocratique du Congo topé éducation de base Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Jour pour jour 3 ans déjà et sali 3 ans où ta chef de l'État a comme président awa na Ngomba Kinshasa et non konini o population est retenir na bokambina awa na République démocratique du Congo baloba ki bongo na micro ya héritier Lukoji Tolanda. Jour pour jour, et sali déjà 3 ans où ta Zobokondi awa na République démocratique du Congo yenani, président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pe population, atikala ki simate à lobeli bongo bila ya 3 ans na micro ya KNB na koloba boye. Chef de l'État, Fachi Beton Aigle Soleil, Mouamai Wakaninda, Zoubabi Lumbu, Papa Tozana Posa na Ropena, Osala ya bien. Batuno solo bazotia bakale na sima na yo to liboso na yo yondo za le gara de la nation za liboso na bango donc okoki kolinga te ke batao na besheki mo tandis que yo moko za nanu soki bana bazolia kitoko na ndako seke papa za soki bana bazokufa nzala seke papa za te soit musala papa ekufi me yo papa oza na musala donc okoki kotika biso te tozala telantela boye na bapasi boye tande tozalaki tozalaki bien mais na sima ya kozwa initiative ya kobuka zandu oyo mais c'est gentil ningo bilambaka papa na nzamba bafulu tala lelo atika zandu inachevé nyonso on ezalaka pouvoir na yo ndezo fingisama toyebi soto lobani nakala bamibi bazalaka trop o akoyiba mbonga l'État c'est que to komona ke mbongo bako circuler na série wana mais quand même siko peut-être to mona facha zo bunda pona ko kanga ba trou peut-être yango ndezo sala peut-être na bandenge mo bon nga conseil na repesa en tout cas
a raisonné ka social a bon ça va m'ampo mamoi qui est bien des soucis na ngaya ngwana conseil na repc on a part ça conseil na repc zati a bon ça va social m'amener ce qui est bien na yebi ke na nzambe m'amener ce qui est bien. Ah oui, population azali kaka kolela na likambo etali bongo kolia tope komela awa na République démocratique du Congo alobi alembi na eba promesse tope alembi na ngambo ya ba autorité bokambi vraiment ya malamu ezali te pe basengi na bakonzi ya mboka basala eloko soki bosali eloko population ekosepela ndenge emesana pe bazali na besoin ya kobongisa maponomi awa na République démocratique du Congo. Kinshasa eleki partout. Na Burkina Faso, coup d'état ezali confirmé mokolo ya lelo lundi 24 janvier 2022 pe président azali bongo arrêté pe bamemaki ebongo na camp militaire bozo ba détail na elema oyo. Nangambo ya Burkina Faso na butu ya dimanche pe lundi 24 janvier 2022 ezalaki bongo agité tope agitation ezalaki bongo na Burkina Faso tope na Ouagadougou bature tope masasi ebetaki butu nyonso ezalaki bongo pembeni ya palais présidentiel ya Burkina Faso sur fond possible coup d'état epai ya ba militaire ya région ya Sahel et commis de plus en plus compliqué ya ko gérer pe na tongo ya lelo lundi 24 décembre 2022 coup d'état ezabongo confirmé kuna na Burkina Faso pe président Roch Marc aza ya kokanga pe ya memamaki na camp militaire ya Ouagadougou pe ba information mosusu bokolanda yango na édition oyo ezali koya tolobi Kinshasa eleki partout. Nalimete affrontement et salami entre bato ya Jekoko Mulumba pe bato ya Jean-Marc Kabound oyo bazali ko wele la bongo pouvoir na ngambo ya limete bato ya Jekoko balobi bango nde babanda na pouvoir yango pe bato ya Jean-Marc Kabound bazali ko telemela bino moko bolanda na image. Kinshasa tozali précisément na commune ya Limete na quartier Kingabwa esika oyo bozali komona bato batelemi ebele ezali nango meeting te kasi ezali affrontement entre bato ya Jekoko Mulumba pe bato ya Jean-Marc Kabunde awa na Limete Kingabwa tope IDPS Tshisekedi tope IDPS décision finale ya Jean-Marc Kabunde Nangambo ya Jekoko Mulumba na bato na balobi bango bazali ko marcher pona ko soutenir bongo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe bato ya décision finale tope IDPS ya Jean-Marc Kabund bayaki pona ko empêcher bango ko tambola ndenge bozali ko mona kasi likambo yango ezali ko pesa pasi IDPS oto ebaki bazalaki ko sangana pona ko luka kimia na République démocratique du Congo bango lelo bakomi na bango ko bunda to ebite soki to lobani na makamba politique awa biso toza kotala kaka ndenge tomesana koloba dossier à suivre. Kinshasa, il est qui partout. Betesco Mosungi ya bana Congo pona ko laissa population congolaise nde atie na disposition na bino nyonso spaghetti roni pona ko servir bino na bandako na ba bureau esika nyonso ezomi bino na tango ya malamu. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga yinini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko liaka na pokwa vérifier toujours logo ya Beltesco tango ozali ko somba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni
oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit mususu babingi ya kitoko makasi babingi macaroni ya Bitosco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala petite ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Bakombatant pe ba militante ya UDPS Tshisekedi fâché contre Jean-Marc Kabound pe balobi ba vérité o ebombama bolanda no comment. Toyambaki batu moko boye. Jean-Marc Kabound. Toyambaki yo. Oyaki la ba chemise nduluka. Tout erna yambi yo ba forte problème balobi oyo te waza salité. Windu ndoto mike. Mais le lot est donc conscient parce qu'on comme pembe. Merci beaucoup ya yo kolobate tikangai. Merci beaucoup. Nazo ebisabino prophétie Simon Kimbango ekokisa mikelo. Simon Kimbango alobaki na mikolo suka. Batu mwindu bakokoma pembe. Boli lukilanga mafuta oya muke. Oyo kolisa batu pembe. Nakola kisango batu. Monsieur, je dois parler à haute voix. Monsieur Kabound, à Kabound, Toyamba qui est comme secrétaire. Tobetela qui est tango. Tobunda qui nani Armazo menacé à quelque forme Arma bimi prophète. Oui. Biso tozo côté la kaka. Tozo côté la kaka. Le lot Kabound azozwa $100,000 chaque semaine. Elles ont outa Lubumbashi na bakare minye. Bakosi biso na bakombo bakare. Lumbe. Watoto le batei. Koya. Tutabango. Sikoyo bakare wana ye moko azozwa $100,000 chaque semaine. Sikoyo abeti 3 ans. Calculer 3 ans fois $100,000. Yango a combien orgueil? Est-ce que Azomi Benga Hitler? Azomi Benga Saddam Hussein? Est-ce que c'est normal? Moutou normal? Ce qui est là, par exemple, il y a Kabound Azole na poids lourd, Otoboli 20 pinés. Mbo Sazol côté ma campagne, Otoboli 20. Généralement, Azole na boulevard, Atole, Mbo commandengeni, marché maté. Excès du pouvoir, il faut savoir gérer le pouvoir. Ce qu'on dit, Mbongo Leki, allez, sentiment comme n'a pas de raison, Balakisi, le oui, ce qui janvier, Kabundo, Azalaki na Kingaketi. Lumbe! Le 8 janvier, Kabundo, Azalaki na Kingaketi. Na Kingaketi, Boyoka. Bomoni ya likolo ya cheval punda. Bayebisa biso bakambo ya punda oyo biso tobomi moto. Namoni ya azokuma punda, Roubert atelemela le. C'est ça le goût du pouvoir. Le goût du pouvoir ya azoseka likolo ya punda. Azobaluka na kati ya Kingaketi na punda. Le goût du pouvoir. Likolo ya punda. Omoni punda oyo matelaki wana. Yende akwesi yo sikoyo. Oui. Kabunda kozonga natie musapi likolo soki olingi omona ke Kabunda kozonga okosi aye na trahison na palais du peuple oyo balakisinga document naloba nasakola nake palais du peuple balobi boye badepute balobi yo tozosoutenir 100%, mais okangisi biso monoko ndenge nini
bakati makambo na lobaka bakati kaka bino ba député okanga monoko na bino ici na conteste nini fona loba na conteste nini tolobi boye Kabundo boyo ka plan Kabundo asololi na ba député nyonso alobi na janvier soki boyo kaka na lobi nazo démissionner mbongo na bino yango oyo azwaki na maboko ya Moïse Katumbi ari Moïse ayaki 3 jours awo wana ayeko consulta ibu kaka Kabundo tokolando na mabanga mbongo euti epa nani euti ya Soros Monsieur Soros milliardaire après consulter Kabundo atikeli ye biloko maintenant Monsieur Kabundo ayebisi bango todokani nazo beta crise na parler du peuple maintenant apesi nani député nyonso par na ye soki ngai kaka na déclaré bino mpe kolongwe ale crise contre na parler du peuple eri abeti yango boye bango baresiste alobi yo nde longwa etela badepute Tozombongo mais tosimisa tout oyoki badepute balobi tozombongo mais tosimisa tout tiens bango nyonso kaboli bango yango bomonaki sikoyo na janvier abandi kosala grimace je vais quitter mais ti lelo ozozela nini ozozela na 48 heures kendo tika démission papa mboso ozozela nini nani ayaki na yo sikoyo soki basali crise wana badepute mboka soki nsima tobandela ndoki alors bango bazwi balobi te tosimbisa ye nde torécupere beta yango borango abandi desordre ale tobeta nano nani policier mura ntango totala boye crise ebandi kokota malembe akela na nani na oya atelemi bayebisi etelema bazokotisa yo ayebisi mura wana nini keba oyebi kinga nde mutu napesa chef na yo pouvoir au moment où biso nde tobandaki awa na bamuko na 4 heures tobandi Kabundo azoya te longwa na parler du peuple toke kozwa ye na ndako na ye ya batami toye na yaka oloba siko azoloba ke azolobisa mura na kokota eske bakotaka na ndako mutu na force akomi na barrière balobi nzela alobi akozela te nga mutu apesaka ye pouvoir eske intellectuel akosala makambo ndenge wana soki olingi te ngai nakomela yo lelo nakananga babengi ngai lelo nakananga marche Kabundo dégage. Décision finale. Nakotika Kabundo te. Basi ngande mutu bataki ye. Ngande mutu longoli ye. Ata lokola zotinda nga bambongo na boyi. Bombe na lia mbongo ya Jakoko Mulumba. Bongo na lia mbongo ya mama na nama na nina Kiumba. Bongo na lia mbongo ya Gilo Ndomboyo. Bien nalia mbongo ya papa oyo sila linge oyo alobi ke 3 ans positif kitoko musala kitoko pomie nalia mbongo ya sila linge te nalia mbongo ya Roger mbongo ya Kabundo eza mbongo ya makila muyi atiki bakombate na pasi kende na baministère okutaka badécision finale na monaka po badia merci bayaka na lakisa bango tala oyo nasala bango mais tokolingela bango Fati Kembo Nankolo. Alléluia. Amen. Oh Seigneur.
Combattante et combattant. Opération Bessa position. Voilà. Bessa position. Bisso, tous allez bâtir pyramide renversée. Donc comme il colonne à Kaboun, jamais Kaboun déjà au passé. Il y a qui est Biko. Mobilisez-vous comme un seul homme et prenez-vous en charge. Oyekoya. Nabeta. Katuta. Lambongolisation. Ambongo Abu. Monseigneurilisation. Donatien Cholé. Abu. Pour votre information, Kabouni Chama, Azaline Dokimunene Yaïde, le 8 mars, chef de l'État a Tindi Kaboun, la Kingakat. Pour passer la majorité, coalition, a signé encore Oyaye. Oui, égalité Mokonzi Yamboka. Oui, à s'être proclamé informateur. Et Moko le 8 mars. Et ça là qu'il a 2019. Kaboun a une mission comment pour détruire IDPS. Le président du Parlement debout. Parce que le ministre il y a peuple. Chaque jour, parce qu'on s'est mobilisé. Tel le Miyaki, Mawamingi. Mais Nzamba Likolo, à l'objet chinois. Président, Dieu merci. Merci. Kobangate. Année 2022, mois de janvier, les amis, moi, il y a essayé. Kabundi, à Tongi, stade municipal. Na Kingabua. Nambongo Nini. Nambongo, il y a ma carrière minière. À Sali école. Na Kiseso. Mais membre IDPS, à Otangate. Kabundi, à Tongi, il y a un bureau à quartier na Kingabua. Mais section. Fédération, cellule, décision finale des alliés partis politiques. Il y a Kaboun, à Kaboun. Toyabi Kaboun, dengue avec la IDPS. Voilà. En 2013-15. Elle a chemise à blessé. Pour le PMB, il faut que vous on dit, ce qui a commencé la IDPS, on a tous les membres IDPS. Tous les structures. Il y a eu des baisses. Ligue des jeunes. Bango tout, bango pour position. Bango pour la qui est au Naloba. Acclamé pour la papa Gilles Alingete. Gilles Alingete a dévoilé complot contre Mboka. Alobi, patrouille financière. Inspecteur. Il y a inspection générale, il y a finance IGF. Bango qui est dans l'entreprise publique. Comme on a tra. Régie des eaux. OCC, Baï na Esinele, Baï Bimbongo Yamboka Ndezo, Baï Lelo Awa, groupe de chèques, et ça na New York, na Université John Hopkins, et ça na américain. Balobi, ba poche ya ancien Kabila, oh ba détourner Mbongo Yamboka, basali ba société na bango. Na trésor ya Congo. Na vérité. Na loba. Batangi égal. Ouais, Kamba mina Olive le. Voilà que nous reçu ça. Mois de février, il faut sécuriser tous les parlementaires. On a les civils. So on a dit mais c'est mec amen. On te venu Mukale na. Dibumba diba yangandaji. On te venu Congo central. Bamoté. Dites amen. Ayabisi Samalo Condé, Jean-Michel Kenge, mon frère, venez-vous à charge. Mois de février, haute autorité américaine, à Congo, on a promotion, il y a paix, sécurité, développement, n'a projet à 145 territoires. Après tirage au sort, Léopard et la République démocratique du Congo, Ayebi Bongo adversaire na épée à Kobeta Bongo, na équipe nationale ya Maroc, Likambo Yango, et quitté ministre des Sports, Kimia Serge Konde, après Céline micro ya KNB News et Tolanda. Après tirage au sort, Léopard et la République démocratique du Congo, Ayebi adversaire na épée ministre des Sports, Serge Konde, a l'obéli prochaine confrontation ya équipe nationale et la République démocratique du Congo contre le Royaume ya Maroc pour la qualification ya Coupe du Monde Qatar 2022 au Ekobeta Manamikolo Ezali Koya. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion de remercier le bon Dieu parce que je pense que
moi et beaucoup de Congolais, comptaient sur ce tirage au sort et voulaient que ça tombe sur le Maroc. Pourquoi le Maroc? Parce que nous avons joué contre le Maroc ici, en 1973. Avant d'aller à la Coupe du Monde de 1974, on avait battu les Marocains ici chez nous, 3 buts à 0. Et le match retour, ils ont même refusé. Donc c'était un match, on les a battus par forfait. Je pense que l'histoire va se répéter. Notre objectif est de jouer la Coupe du Monde. Je ne le dis pas parce que je minimise l'adversaire. Non, nous avons beaucoup de respect pour toutes les nations qualifiées au match de barrage. C'est toutes les nations qui voudraient jouer la Coupe du Monde, mais les Marocains vont quand même nous excuser. Nous, ça fait plus de 47 ans qu'on n'a pas vu ces championnats. Et c'est pour nous l'occasion de ramener les Léopards à la Coupe du Monde. Et on va jouer, nous allons nous préparer sur base de la forme du Maroc. C'est un adversaire que nous connaissons. Nous avons joué contre eux plusieurs fois. Même l'époque de Kabongongo, Moutoubi, Santos, à Lubumbashi, on a joué, Zaïre Maroc plusieurs fois, donc c'est un adversaire qu'on connaît. Et on le respecte, il nous respecte aussi. Moi je pense qu'il est l'heure de rentrer au travail, préparer l'équipe, l'adapter au jeu des Marocains pour qu'au match de barrage, on gagne. D'abord, on devra gagner avec beaucoup de manières ici chez nous, c'est ça le grand secret, pour qu'au match retour au Maroc, on négocie soit un match nul et pourquoi pas une victoire. Et na ngambo ya population, bazali kaka kozela résultat ya malonga ko uta na République démocratique du Congo to pe na ba Léopard na biso, po fimbo ebeta makaka ndenge emisana ko beta ma RDC eloko ya makasi, population etie motema na éliminatoire ya Qatar 2022 o ekobeta ma RDCP e ka sentiment yango Kinshasa et l'équipe partout. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.